bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma ba mvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abangisa moninga moto akadela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te. Avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema ba plastique tokomema friperi tokomema ba moto tokomema mituka tokomema ebona nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours na souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wana nde Boeing 767 oyo eye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire, plus de 32 ans au service de la nation. Bon début de semaine à votre Nabino, merci pour vous sur la télévision Nabino pour la colonne info la journal. Il y a peuple pour le peuple, merci na fidélité fait confiance pour continuer à causer na journal Nabino Tobeta. Tofongola Masolo, un journal pour notre qui na Sénat, Bazalaki na plénière au week-end de l'équipe Nabokambemi à président Jean-Michel Samaloukonde pour wapi ba élection et Salima qui pour na côté en place ba différents bureaux et kokumba bongo ba différentes commissions permanentes. Christian Kengebeni héritier mapini ba pesino ba d'état. Nabokambemi à Jean-Michel Samaloukonde Kenge, président ya chambre haute ya parlement, ba sénateur ba sangana qui na plénière vendredi 1er novembre et pas yoap ba procéder qui na mise en place définitive ya installation officielle ya ba membre ya ba bureau ya ba commission permanente pe comité ya conciliation pe arbitrage ya Sénat pour la 4e législature. Installation officielle oyo intervenant qui après validation ya plénière na arbitrage opéré et pas ya bureau ya Samaloukonde oyo a veillé na répartition équilibrée ya ba responsabilité na fonction ya ba force politique na présence ya représentation provinciale pe représentativité ya basi na yango après éclatement na commission oyo bazwa ki moko na moko ba échange pe discussion approfondie na kati pe entre ba membres plénière oyo et bazwa ki acte na composition ya moko pe ba adopta ki occupation ya ba poste ya direction ya ba commission permanente ya Sénat to moni bongo numéro 1 ezalaki IDPS oyo ekambami et pa ya Lodi et Mongo Gilles chapeauté na commission politique administrative juridique pe droits humains ya mibale commission ya ba relation na ba institution provinciale pe entité territoriale décentralisée oyo ezalaki présidé et pa ya ba rénovateur to moni bongo vangu kisongo babi pe ya misato présidence ya commission économique financière pe bonne gouvernance ezalaki assuré na alternative républicaine bongo to moni Vunabandi Kanyami Yingo Célestin ya 4 ezalaki commission ya ba relation extérieure oyo ba porta ki tête na membre ya Bâtissons le Congo na personne ya Christophe Lutundula. 5 ezalaki opposition oyo ba attribué présidence ya commission socio-culturelle genre famille pe enfant ba assuré et pas ya Christine Mwando Katepa. 6e ezalaki commission défense sécurité pe frontière oyo ezalaki na sous présidence ya A7 na Panda Kabangu José.
7e ezalaki Bahati Tito Arlette ya AFDC et allié oyo bazwaki présidence ya commission environnement développement durable ressources naturelles pe tourisme. 8e ezalaki commission infrastructure pe aménagement ya territoire oyo ekozala présidé et pas ya dynamique agissant à travers Nikomba Sabangu Madeleine. Ya 9 ezalaki commission suivi pe évaluation ya exécution ya ba loi ya ba résolution ya ba recommandation pe ba politique publique oyo ezali et pas ya consolidant les acquis na Luanga Mukela Faustin ya 10 pe pona kosukisa ezalaki bongo comité ya conciliation pe arbitrage oyo kozala présidé na peuple d'abord à travers doyen Mukamba Kadia Tanzeba Jonas Bosimba qui mise en place ya chambre haute ya parlement désormais et que fonctionne en plein régime étant donné que bureau nango pe est convoqué conférence ya ba président pe est proposé calendrier ya ba matière ya session parlementaire conférence ya ba président yango ezali bongo présidé et pas ya président Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo alaki ko convoqué yango déjà poso oyo tobeta bongo masolo ya seni pona koyebisa bino ke ona na etali reprise ya élection législative pe provinciale na Masimanimba boba keseni aza kokoba ko sensibiliser population mikoleleki bazalaki na mission ya ko sensibiliser population ya Masimanimba kuna pe ya Kinzonga na paroisse Saint-Paul ya Masimanimba. Stéphane Skande pe héritier mapine mapesi bino ba détail ya ilmo oyo. Directeur ya communication ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse Jean-Baptiste Itipo accompagné na administrateur ya territoire Emery Kanguma secrétaire exécutif provincial ya Seni Sep ya Kwilu Georgine Vandame Ikwampofia bango basalaki week-end eleki déplacement na Masamuna 36 km pe na secteur ya Kinzenga 69 km pour na sensibiliser population pour la reprise de l'élection législative nationale pe provinciale na Masimanimba bazalaki informé na bokomi ya délégation ya Seni bavandi ya ba localité oyo bayaki ebele esika wapi rassemblement ezalaki na bit ya ko s'informer na ba contour ya ba scrutin oyo ezali reprogrammé le 15 décembre 2024 Bosimba ka administrateur ya territoire abengaki bato nyonso batalisa civisme na bango pona ko favoriser réussite ya opération électorale oyo ekosalema na Masimanimba bango bakozala représenter na ba localité mosusu ya mboka pe na kati ya institution pona Sep Kwilu balobi bozongi ya élection oyo eko permettre pona ko effacer tableau sombre oyo e caractérisaki ba scrutin ya le 20 décembre et uti koleka mon côté alingi amone yango lisusu ezalaki marqué na fraude ba violence oyo ememaki na annulation pire simple ya ba scrutin occasion epesamaki pona bango bakende lisusu na ko voter ndenge privilège epesameli bango nyonso esengeli balongola division na intervention na Jean-Baptiste Itipo a rappelé ba conditions essentielles pour na ko participer esengeli kozana carte d'électeur bango bazana besoin ya kokende koluka ba duplicata na antenne locale ya centrale électorale pour na ba oyo nyonso babungi to babungisaki ba carte na bango topé oyo ebebi bakende ko consulter ba liste électorale et pa wapi ezali affiché pour na koyeba soki ba kombo na bango ezali pe ba oyo akopona ba candidat oyo bango balingi na ngambo mosusu makambo etali accréditation ba témoin ba observateur ba journaliste oyo bazana possibilité ya kozala recruter et ko bandale dès kino le 6 novembre 2024 pour ba technicien informaticien ya centre de vote Boyebo Simba Keseni atalifike 200 dossiers à la candidature à la poste oyo ezali déjà kozelama na ngambo ya ba jeune na tongo ya dimanche directeur ya communication PCP ya Kwilu bango bakendaki na paroisse Saint-Paul ya Masimanimba pona likambo moko na concours ya curé ya paroisse oyo Mense Salemaki tango esilaki bapesaki note ya sensibilisation Jean-Baptiste Itipo akendaki na veille pona ko rappeler ba conditions oyo ezali pona ko participer na ba élection oyo carte d'électeur yango ezali bongo essentiel ya makambo na ngambo na ye l'homme de l'église atalisaki elimo epai ya nzambe na prière pour que l'élection et bana kosalema na kimia pe na sérénité avant à annoncer que ba ko mobiliser lisusu batu ebele to be ba fidèle ya ba paroisse oyo nyonso bazwi engagement ya kokoba na sensibilisation bisika bavandi.
Namasolo ya Fondation Denise Nyakero Tseboba qui lancement ya 3e édition ya programme ya Books Excellence ya Lualaba Bora et seulement qui week-end qui na présence ya distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi au Azalaki bien reçu et pas ya gouverneur Fifi Masuka. Bolanda reportage au ya Stéphane Skandi. Plus de 600 jeunes éligibles répondant qui présent la 3e édition du programme Books Excellence à Lualaba Bora. Programme ya bourse oyo ezali kokoba kofungola ba horizon o ezali ko permettre pour la jeunesse congolaise pas à la bongo récompensée par finaliste examen d'état au besoin qui minimum 70%. Books Excellence ya Lualaba Bora ezali initiative ya très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi en collaboration na province ya Lualaba. Tina ya présence ya épouse ya chef de l'État na salle oyo. Je suis venu spécialement pour vous encourager et vous dire que c'est possible. Et vous avez une chance parce que vous avez une maman qui est à la tête de votre province qui vous donne cette opportunité de continuer vos études dans l'excellence. Est-ce que vous en êtes conscient? Très bien. Appliquez-vous, concentrez-vous avant de répondre à une question bien réfléchie. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance et je vous garde dans mon cœur et j'espère vous revoir très bientôt à Kinshasa. Bazala qui répartit na 2 sites, Assemblée provinciale et Université à Kolwezi. Par candidat pour na test oyo, bautaki na ba coin différents. Ya Lualaba, Lokola, Kolwezi, Fungurume, Chwamundenda, Kakanda, Teke, Bilolo, Lubudi, Kanzenze, Bukweya, Divuma, Lufumpa, Kisenga, Kasaji, Luilu, pe ba localité misusu, ba témoignaki ambition na bango, pe ba détermination. Gouverneur Fifi Masuka a sepelaki makasi pour na ba effort en commun et salemaki entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi na province na ye. Plus de 85% pour mériter à la bourse Excellencia Bora de la province du Lualaba. Donc nous ne pouvons à ce stade que dire merci à la distinguée première dame, la maman de la Waro Mounene, Roya Mapendo. Il n'y a qu'une maman qui peut se déplacer pour venir voir ce que ses enfants doivent faire. Et Sengeli Boyeba ke programme ya Books Excellence à Lualaba Bora ezali fruit ya collaboration oyo entre Fondation Denise Nyakero Tshisekedi na province ya Lualaba ezali ko incarner vision ambitieuse pour l'avenir ya République démocratique du Congo. Bourse oyo ezali ko soutenir non seulement ba étudiants na ba études na bango supérieur kasi ezali pe ko offrir na bango ba outils nécessaires prestigieux na kozonga na mboka pe ko contribuer na développement na yango. Par résultat test ya sélection oyo e kozala annoncé mikolo ezali koya ba lauréat bakokota lokola ba bénéficiaire mosusu ya programme oyo bako renforcer engagement ya Fondation Denise Nyakero Tshisekedi pe ya Lualaba pona ko bâtir Congo pe jeune a réalisé bongo potentiel na ye. Clinique P Laboratoire Le Magnola en partenariat na réseau Ekoki Inatosha ya Mwanamboka Marie-Josée Ifoku organiser qui samedi 2 novembre 2024 marche de santé P conférence sur cancer et Salema Kibongo na présence la présidente ya fondation Topé réseau Oyo Ekoki Inatosha Mwanamboka Marie-Josée Ifoku Stéphane Skande Fabrice Lundobi Bazaki na compte info lingala. Nyoso ebandaki na marche de santé point de départ gare centrale ya Kinshasa na Gombe ba femme ya réseau Ekoki elongo na clinique pe laboratoire Le Magnola batambolaki makolo na cadre na santé na bango mingi penza kolandisa mandingi conseil ba médecin ezali kopesama ekomaki bango na rond-point Sosimat bakutanaki na équipe mosusu ya ba maman wapi paye basalaki exercice physique kaka ndenge bozali komona point de chute ezalaki na Kitambo magasin pour na ko rejoindre équipe mosusu oyo basanganaki pour na conférence thème ezalaki boye cancer détecté tôt c'est guéri au moins 9 cas sur 10 par technicien en santé
bazali kosenga na bamama nyonso to mpe basi oyo bakokisi déjà 40 ans bakendaka kose faire dépister au moins une fois par an. Bazala na habitude ya kosala marche de santé ata kutu otambolaka na yo na mutuka. Bazala na habitude ya kotika voiture batambolaka bongo makolo po na santé na bango. Baliaka bafruit tango nyonso. Médecin atalisaki pe na bango lisusu ndenge nini bakoki kosimbaka mabele na bango pona koyeba soki mas e bandi déjà kosalema. Selon information sur traitement ya cancer awa na République démocratique du Congo, ezali lisusu ya kodute te. Ba maman pas habitude ya ko se faire dépister ata amoni eloko te. Ba maman pas habitude ya ko se faire dépister ata amoni eloko te. Mnasuka Madame Glody Bolumbe oyo a représentant ki bongo maman Marie-Josée Ifoko alobaki boyi. Soit maman et Koki Natosha en partenariat avec la clinique Magnolia. Les autres Sangani à l'occasion octobre mois de rose. Donc c'est là qui ont clôturé mois d'octobre la sensibilisation il y a cancer du sang pour dire aux femmes que maladie wana est bomaka. Mais c'est là comment ceux qui bandit et zakaya obatama. Ils ont senga ceux qui moi si âge poussa na partie il y a 40 ans à ça fait fort tant on nyonso kolukra kokenda kapa minganga pour na kosala examen ba bengi mammographie parce que tant on va découvrir un peu plus tôt c'est facile à soigner maman kobika ba kokata pe libelete mais tant on comme na phase moko essayer évoluer et comme on pas si peu comme on compliqué pour mon toise ou traitement puis qu'elle na kobika faut koyeba que cancer à libelé ils a vraiment koboma mais information de et circuler kama kasité et donc objectif après marche de santé au tout ça là qui yango siko esengela etoloba autour ya cancer ya libele koyeba et nini yango esala cancer à libele est-ce que moyen pour se protéger contre yango ezali comment to ko sala so to moni boma libele ndenge nini to kosima mabe na biso pona koyeba so to zana mbuma voilà un peu dans l'ensemble pour esala ki moto ya lelo pona tolobela etali cancer ya mabele. Fondation Bomama Basalaki week-end qui a des hommes massifs na parti courant des démocrates rénovateurs CEDER na mokuse na présence et autorité morale Jean-Lucien Boussagnon c'est le cas qui na siège à partir na bango zaming penza na commune ya Kasavubu. Michael Bristoto Christian Kangebeni bazaki na compte infernal. Zamba pe tuluku ya bato boza komona boye ezande ba membre ya fondation Bomama oyo ekamba makana mwasi ya mayele mama Myriam Obi Aidini oyo signaki adhésion massive week-end leki awa na parti courant des démocrates rénovateurs CEDER na mokuse parti cher ya autorité morale nango Jean-Lucien Boussa bakisela ye mabeke maswa mondele moindo le padre oyo azalaki ye moko présent avec un pacte pays idéologie na ndenge kosakana te na milulu oyo boye mandaté par le président ya parti Senamona inspecteur national du parti mwana mboka Philippe Moulenga azwaki bongo maloba pour na ko remercier autorité morale ya parti Jean-Lucien Boussa ba sénateur ba président fédéraux interfédéral pe ba cadre belé ya parti oyo ba markaki présence na bango na milulu oyo na tour na ye l'interfédéral José Lomata tango azwaki maloba asalaki présentation ya maman Myriam Obi Aidini devant autorité morale pour ayeba qui est vraiment maman Myriam Obi sima ya présentation signature ya adhésion significative et salemaki loko na momesano balatisaki ba signe nyonso ya parti ndenge kaka boza komona sima bapesaki maloba pe solola kiboyi. Ndako na bino yango esika na bino yango Bonsimba ke milulu oyo eselemaki avec un pacte pays idéologie na mobange na ambiance ya dégâts opesi mbwa lobi oyo koki na ngate di CEDER plus que jamais déterminé ya kotia bar likolo na ndenge kosakana te ba adhésion et kosopana se kosopana ndundu kupala toujours. Coordonnateur Yateke Umbukin Est, le chef coutumier Patrick Moloni a même qui délégation à chef coutumier il y a groupement Mikondo na qualité na ya chef groupement AI na réunion et salema ki bongo na commune ya Ntsele Edi Imbani azaki sima na bango reportage. Coordonnateur
ya communauté Tekeumbu ya Kin Est, le motivateur de tous les motivés, Bakisele Oasis de paix, l'indéboulonnable Patrick Moloni a participé à Mobangé na réunion Oyo Bougoume Sansele Frank Mbo Abengisaki. Réunion yango esangisaki ba chef de groupement na ba chef coutumier na bango. Ba premier Satunde zalaki signé na ordre du jour ya rencontre Oyo wa pepa Bougumestre. Alingaka ba na polele nyonso penza wa pepa ba conflit za ko uta na commune Ansele. Ndenge nini koyeba ba vrai na ba faux chef coutumier pe aluka koyeba esika nini na sécurité eza ko uta na commune na bango. Ba chef coutumier mingi na rencontre Oyo ba kendaki na sensé moko ya kolobela ba conflit ya ba chef coutumier. Kasi tango moto ya mayele l'indéboulonnable Boba Kisela et Patrick Moloni Oyo a représenté qui na milulu au chef ya groupement Mikondo André Mota a appelé na ba responsabilité misusu azwaki maloba a démontré qui noir sur blanc et si ka ba conflit za ko uta mingi na dédoublement ya ba responsabilité au ba chef coutumier bazwa okomona zana na poste kasi batie mutu mususu na poste kaka moko wana a proposé ki pesima batia commission moko en place pour na ko détecter ba vrai na ba faux chef coutumier si ma ba ko sala rapport et pas ya Bougumestre on a tourné à kopesa yango na CCRC seul organe réglaka ba conflit entre ba chef coutumier bosi mbake sale les alaki électrisé na ndenge ya mukete tango Patrick Moloni azalaki kopesela Bougumestre tondaki ne sengo koyoka intelligence ya boye tango milulu esilaki Patrick Moloni alelisaki lokole batu mususu bazali ba faux chef o bazuya ko conduire chef na biso na maloba mabe o Mikondo bona boye yango na ye ko présenter groupement nanga André Mota na ye ko présenter nanu David Matakibala waza président ya Tekeumbu pona koyoka masolo groupement pesi en tout cas alobi malamu asa la commission moko ezala commission ne kezala azwa ba vrai chef bazala azwa pe na biso na coordination to tambola to banani ba ko pecter ba limite ya bato banani ba ko kota ba groupement ni ba ko kota ba village ya bato Mokolela ndaki samedi 2 novembre en tant que coordonnateur ya Kin Est ya Tekeumbu akende kopesa rapport ya bokutani wana et pas ya président ya communauté Tekeumbu mobimba mwana mboka David Matadikibala kuna na mbanza bankulu aya mama kitoko d'abord et pas ya dirkab na ye si me pas na moko David Matadikibala oyo asepela ki makasi na bobimi ya masolo na ye Patrick Moloni asolola ki boye ya ba moins soleki na tiko pese rapport te na kati ya coordination Kin Est ya na komoni na pese ba rapport mamunyoso oyo eleki na ba semaine nyoso na ko chance na ko préparer pour na problème elekaki lobby na commune ya Sele ayi bande to solola ki na kati ya réunion wana nouveau ba groupement nyoso ba chef nyoso ya na ko pese rapport wana Lovono na badongolo miso oyo bakanisaka que Patrick Moloni le motivateur de tous les motivés azalaka na conflit na Bougumestre nzoka bayoka na kande kitoko tobeta kaka masolo etali complexe scolaire maman pemba pona kusomela ki belef ya maternelle bango basala ki visite guidée mikolo l'équipe ba ke kuna encadrement pesa maka kitoko pa madame na bango reportage évêque Onizimiti en tout cas lelo nzambe sululi na biso ete tokabola na bana likolo ya kolanda mibeko na nzambe suivre les instructions de Dieu texte oyo inspiré biso message wana ezalaki na Genèse 26 totangi deuxième verset na sixième verset Isaac azotikala na mboka parce que nzambe ayebisaki kokita na Egypte te et tomoni nsima ya botosi wana ya kolanda instruction ya nzambe wana makambo nini ememeli akomaki millionnaire na mboka oyo bato nyonso bakimi po ete kokauka ezali nzambe apambola vraiment litoi ndenge tosololi awa message oyo apesi biso merci vraiment na mama Pemba oyo azopesa biso libaku malamu ya kopartager la parole parce que na bana po ete andoo ya liloba na nzambe même instruction nyonso eza lokola pamba et merci également na le visionnaire l'excellence
nerombungu mapambole belé lisusu kona ye parce que nzamba inspira ki œuvre oyo pe na marche na inde biso tozolekela vraiment nzamba pambole makasi et maman pe entreprise et continuer pour vivre la grâce c'est grâce et qui de musique na kombo ya Yesu Christ. Et Isaac resta à Guérard. Est-ce que nous pouvons répéter encore? Et Isaac resta à Guérard. Ozana posa ya voyager ya kokende États-Unis d'Amérique ba ke sika kitoko ya ko beta deve loterie eza cyber Eric. Reportage. Deko ya Congo Kinshasa ya kelanga yena koyo. Malembe. Deve loterie édition 2026 et c'est bandi na ville ya Kinshasa mobibae. Asuwa esi efungwami yaka kobeta deve loterie et pa ya ba professionnel na masolo etali deve loterie. Awa na ba agence de voyage Eric Travel et pa ya Tambe Koko Yaya Jalalodin Mohamed ADG Eric Mwamba Tambe na masolo ya deve loterie na Kinshasa mobimba. Obiso awa eratakate plus de 2500 gagnants. Babi Maka Awa, Kinshasa Mobimba Yebi, prise en charge assurée, accompagnement, paix au voyager, ok, Mboka ya Oncle Sam, famille d'accueil assurée, na baetanyo soya Mboka ya États-Unis. Année Oyo, avantage ezali ebele, et surtout ce que vous gagnez. Tala, yaga na Eric Travel, bako kanga yo photo kitoko na ba norme, o awa na Eric Travel, bazali ba professionnel, na makambo etali photo, et traitement, Yako Sambe Tate. Adresse na commune limitée 11e rue industrielle numéro 119 na entrée ya INPP kaka na immeuble Somida Osamo Pimba na commune ya Kalamu sur avenue Victoire numéro A20 bongo na commune ya Ngaliema na UPEN sur avenue Marine référence église de la Borne na commune ya Masina sur boulevard Lumumba en face ya entrée Kimbuta okokuta biso wana na ba chance de voyage Eric Travel awa eratakate un coup une flamme méga okokangama. Eric Travel oyo pardon na ba innovation pona kolata kitoko olata sabato moko ya qualité pe ya kitoko yeba ke 7e rue Limete Petit Boulevard Papa Griff azawana aza kosala ba sapato ya Canon. Papa sinangai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'État mwana mboka Basile Femopa alias Papa Griff Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso bayeba na kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'État Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'État Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel ariketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment musala kitoko boye alors ça le gamundele et puis le réseau mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pour na ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati nga mutu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka
En tout cas, jour wana eza jour na yo olia bato tout na fête. Eloko moko durable, ezala chaussure, ezala sandale, ezala ceinture, ezala sac, po eza cordonnerie na maroquinerie. Ata chaussure leki bolite lokola ilk. Oye, na dimina lokola moro, na dimina lokola moro. Ata eza lokola moro, na komisango lokola ilk, na komisango. Mais pour na nini te, na prendre jeunesse montante, ba se prendre en charge, na transmettre bango la cordonnerie. Boninga na kufana ke na domaine nanga. Adresse ezali se moko na 7e rue Limité aux la Petit Boulevard, Limité résidentiel et Paiwapi, basapatu ya kitoko ezali kosalema, bana mboka, bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état papa griffe, po na kosomba biloko oyo ye azali koteka, yangonde e kotombola, mboka na biso, pambate, batu ya mayele, pe batu ya créativité bazali. Poto malonga pona bala na bino eza protiva puis pour mukolo ko komela yango puis saka santé ya kito. Ah merci. Ya buinde bana nyoso baza kuringa. À la prochaine. Vous allez quoi mais Protiva est tonne la protéine et énergie. Ah papa merci. Merci pour les Protiva. Pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bodore Bino. Vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protiva. Et ça va pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protiva. Ah ba sisi kulia ya bango Protiva. Ba bande ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Bari yango chata kitoko ntoto makati tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protiva poto kitoko pona ba bébé pro bozala ki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo soki bosepela ki na journal pour merci na Igor Ntingi Matomi nazaki na sima caméra concours rédactionnel ya Midjo Mabasi Nadine Asona héritier mapinye mi superviseur ki journal au montage et sima ki pa ya Christian Kangebeni ngala bino topsana rendez-vous kolozali koya au revoir. Bana ya Gemena, Goma, Kananga, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, Mbandaka, pe Bujimai, CAA apesi bino occasion ya kitoko pe malamu ya kosala ba faire ya kokoma bamvandu po Boeing 767 ezali bongo une occasion pour na bino ya kotombola bongo chiffre d'affaires na bino na o etali bongo ba fret. Avion na biso ya mwana eye tokosala na yango mosala moto abambisa moninga moto akandela moninga ezali te soki napesi yo biloko lobi koya lisusu awa te avion na bino yango wana eye tosala mosala lutu tokomema kopo tokomema sani tokomema baplastique tokomema friperi tokomema bamoto tokomema mituka tokomema ebongo na nzela ya kananga bataba ya bomoi tokomema fumba pe tokomema. CAA, véritable leader dans ma bataille à RDC, azali toujours dans souci à soutenir pe kotombola kitayamboka pe na tina wanande Boeing 767 oyo et ye po na kopesa occasion na ba congolais nyonso surtout mingi ba o bazana ba agence ya fret basala musala malam bana mboka société na bino yango yo plus de 32 ans na service na bino pe azali ko continuer ko innover po na kopesa bino chance ya ko améliorer ba capacité pe ba chiffre d'affaires na bino. CAA azali véritable partenaire plus de 32 ans au service de la nation.